miyalo Joko kuma bui papa mwana tika Yomoko yebi mukuma na ngai Dangu na zalaka Tika baseka na bango likamute Atandele nzamba kuyukila ngamawa Lokola pena kutani na mbuta makiesha Zako lingasa lishangai Na kukuma be mutu Yeye mokilingele Yeye mokilingele Tambula malembe na mokilio Tambula malembe mama Tambula malembe na mokilio Tambula malembe mama Tambula malembe na kati ya muti Tambula malembe na Itazini na Caroline Nord Tambula malembe mama Tambula malembe na mokilio Kongo love palado Kabela ngambongwe mama Sekina kosenga yo nzala mingi Nzalele kinga yo bandekwe Sekina kosenga yo nzala mingi Nzalele kinga yo bandekwe Nazalaka na bana lukula yo Basila na kokufa mama Nabutaka bane Zemo ezali bongo pona kosepelisa famille Kipioka Tobosani te bongo mama na biso Nicole Kipioka Pelisoso tozali kosepelisa bongo famille ya Président Jean-Pierre Kamba Mwana mibale akufanga Abaluka na bwatu talafika Mwana misato akufanga Tobosani te futur président ya communauté congolaise ezali bongo Justin Mabendo Tobosani pona kosepelisa yo elongo na molongali na yo mama Christo Shai Mungani Zefi Kimpuni Topesi merci mingi na ndeko na biso azali na régie bongo tolobi bongo Zefi Kimpuni oyo azali kotiela biso Bwana Joakime na intervention oyo osili kosala ya kitoko na banzi bandeko o bozali kolanda biso lelo vraiment tolobi bandeko ya mayele bameka kofungola mayele na bango pe motu na bango tolobi na thème na biso ya mokolo mwa lelo ndako eza kozika moto ndako ezali kozika moto yo ndeko na ngai congolais na minute olobi nini ndako ezali kozika moto ezali lokola ndako ba parents na yo ezali kozika moto lokolo swanaki na frère na yo olobi te alors père pe matali ye ndako ezali nango kozika moto bon ngape na osala rien lokola to swanaki na ndeko na ngai natika ndako ezika na yango est-ce que wana ezali solution ko swana na ndeko na yo na sœur na yo rotika ndako ezika moto alors ndako ezali kozika moto pona nini po papa finga kingai mutu munene tala makole kauka me père ye mtabota ngai afingi ngai yango wana ndako yango ezika na yango mendeko na ngai soki ndako eziki biloko nyonso eziki mbetu basani fufu biloko nyonso batol bokolala wapi il faut otika yango tozali koloba na bandeko na biso ba congolais Congo ezali ya biso Congo ezali kopela moto est-ce que eza kosenga yo ndeko na nga congolais na minute oyo mosala na yo ezali nini oluka bato misusu basopela yo mai ou bien oluka bato misusu babomela yo moto ou bien tokota na kati na distraction ndako na biso ezali kozika bandeko bazali kobeta damu na coin ndako ezali ya kozika bandeko bazali kobeta kebo ndako ezali kozika bandeko bazali koloba masolo ya ba musicien ndako ezali ya kozika bandeko bazali koloba masolo ya ba théâtre ndako ezali ya kozika bandeko bazosala comédie olie totikela bakoko dia nzombo totikela ba mangobo ba monzali ba lokuli bango mutu basalaka musala na pona kosekisa biso ba congolais oyo musala ezali ya bango te bango bazwi yango me na ndenge ya mabe na ndenge ya kotonga
na ndenge ya licho na ndenge ya kobebisa eke ndaku ezika yango motuna tozali kotuna ndaku ezali kozika tolobi ete na kati na ndaku ezali kozika batu wana balingi eke baboma kaka babisimbi oyo bazali kowita libanda na banzi liste oyo batu ya aner basala soko tali bien lo bambuta Zambwana Joachim ba docteur bazali wana ba licencié bazali wana ba mécanicien malamu bazali wana batu oyo basala na banaza batu oyo bakenda likolo batu oyo bayebi technique malamu oyo bayebi ba science malamu oyo bayi bato mayele batie bango na kati na liste wana pona nini parce que bato mayele oyo batie bango na kati na liste wana bato balobaka na bato bazali na mayele bonzambe kati na bango po soki bato wana bazwi pouvoir changement ekokota na kati na mboka muyibi ekosila makila ya peuple congolais kotanga te nzala ekozala te développement ekozala yango omoni na kati na mboka bazali kotia ba liste ya koboma bato ya mayele oyo tobengi bakisimbi baza koboma bango balingi eke ba famille na bango moko oyo batinda na ba Canada ba États-Unis d'Amérique ba France partout bango batanga ba classe malamu tango bakoya kozonga bayana ba diplôme belé esika oyo bazali kolia mbongo ya Congo bango babanda kaka kokonza biso kaka ba papa bakufi bana baya kokota yango moni bato nyonso tu oyo bazali na kati na mboka banguna na biso bato ya PPRD oyo bazali kuna musala na bango ezali moto epela ndako ezika mais il faut koboma bana mayele oyo baza kolinga koya po na kotelemisa mboka Congo po na kopesa makanisi ya bien ndeko na ngai na minute oyo zala kaka homme d'affaires okei na Kinshasa osala eloko moko ya bien po longola ta 50 personnes na chômage obanda kofuta bango ndeko na nga okosala pas même un mois okwei pona nini okosala pas même un mois ba taxe koyela yo ministre oyo akopesa yo papier wana akosenga yo mbongo général oyo akobanda ko protéger yo soki bato affaire économie ba yeso ati nini okopesa mbongo commissaire de zone oyo abanda kotindelo ba kader to ba gendarme bayaka kozinga na kati wana bakosenga yo mbongo ba gendarme donc okopase betape ebele oyo okobanda kopesa mbongo nano futi nano batu te chaque mois futa commandant soit général mbongo na ye futa commissaire de zone futa premier ministre futa étape boye yo moko okozwa combien okofuta batu oyo zofuta ba combien yango ozali komona ke non batu mingi o bazali ko se investir balingi baza komona ke aza ko travailler batu wana ye moko azali kozwa eloko te mais mbongo nyonso azali kopesa ba général ba ministre ba commissaire de zone banani okomona kotikala na moke lera komeka kofuta batu atikali na capital na nyonso ekei lobi komona ndeko bandaki malamu batu balingi te ye akende liboso ba taxe ebele ba mbongo ebele ndeko akwei kaka ndeko wana oyo bakozwa akwei bakomemena ba makambo ebele kaka po ba persécuter ndako ezali kozika alors congolais tokende na commerce tomema mituka ou bien tosala tutoboma moto wana be soki tokoboma moto wana tokoboma ngo ndenge nini tokotinda odon kende koboma po biso ba congolais ye yazala kaka lokwa ba kamikaze te bon yozo tinda muninga abongo yo moto na moto azwa responsabilité na ye tokolekana pe papa na biso dompambu tokopesa ye na banzi tem na biso landaki yango malamu avant ya kokota oyoki yango pe yo pasola mpoke moto na moto ayeba kenda ko ezali kozika tokosala nini soki tokena distraction mema biso na koseka na kofinga na kokosa makambo kokosa ba information ezali yango te poto tika ndako ezika ndako ezali kozika biso tolobi ndako ezali kozika te est-ce que tozali kosala musala ya malamu ou bien tozali ko détruire papa na biso Odon Pambo Eboto. Merci DCV, bonsoir. Merci pour notre thème na ya lelo na moni pe mbuta na l'impresario Joachim Zambwana. Na été sur la prononciation bien et ba mbota trop
na koti kalate na yoki yo tango zo beta mpoke ndako eza kozika bato mosusu na distraction mosusu boye. Oui, il faut que ezala ndenge wana te. Il faut que ezala ndenge wana. Moni nazoloba biloko moko na yebisa ba congolais normalement. Ngana panza mpoke na ndenge na ngana ete sono ke mopanzi bien ozana kati. Na minute oyo eyaki temps ya bien. Na ima beta sous thème na ngana beta mercredi. On a pas d'empoquer car on dit temps où il décide ça temps est bien. Pourquoi on habite temps est bien? Au moins ceux qui aux zones de robuta ndako ezozika ndako msusu bato ko bomanya ba voisin. Tant bien ba voisin et ni ko baté étranger. Tant ndako ezozika na kati ya Congo. Ezozika na kati ya Kinshasa. Ezozika na kati ya Bas Congo. Ezozika na kati ya Équateur. Ezozika na Maniema, Katanga. Ndenge bishop na biso Katumba lobaka bakati Congo bakati Maniema ezozika na kati ya Congo. Sikoyo voisin moko aza wana pembe na bino bobotama na ye tanto za mutema wala mume yaya na yebe mwana papa ko ikene bele kino moko mutema mabe donc ya lingi Congo te niko bani na batu ya service ya honneur il travaille pour muto boyebi wana natanga su kombo na ete mwana moko ayaki na Congo je vous jure boli misanga njoto zana nsolo ayebi ta pri ya ta ba deodo wa wanite place a uti to yebite lelo akonko sakana na ba intellectuel congolais oni na vanda yebu na tala buna ba non est-ce que congolais boli misanga za zoba obe kongona maele. Mais il faut comprendre que les Congolais a mayele, azalaki na distraction, abimi la distraction, a comme kolinga bima la distraction, mais il y a encore des Congolais au bazar insensé, bazini ko entraîner bat nakati ya poto. Ndako ezozika na wuti kote na wutaki na koya soki na mte ya malamu ngandi mna koboma. Mais tantôt ndeko no moko pe akoko cha maboko te, mais voisin moko beta la dame na ko na bino wana étranger te mais Congolais. Il y a venu na bino boyebi pe place ba botama bokola ensemble je pas ko bomela yo moto mais siko pourquoi ko sa maningo na ngana bi fo ndako ezika pe to yeba mwana ni azalaki malamu na kati ya ndako taba bomaka moto ezanini selon ndenge yo pesi nganga na fungola moto mso akwa ko boma moto na ndako parce que atikaki $2000 na vana na ndako wana. Mana souci ya bato yo bana katanda kuti. Usoki bana batikala na katanda kutan ya zokota kwa boma moto wana. Akuboma moto takine we la bana mi ya kendi place mutema na izala ki place $10 nyana sale konzo evandaki. Mais biso to kaza toke boma moto biso nyoso. Mais ngwa kiko boma moto to akiko sauver pe batute. Muso alingi bana katiba tsayi maboko ba boma moto wana ensemble. Enfin que place ya boma kimbongo na ikote mutema na evandaki. Ake nina ni local bosuta moto ko kufa ki niko tala yango. Mais tantôt voisin zo bomelo moto pour alingi milimo abate ku ekufa te pe alingi ndako ezika te po bosala dépense te. Lelo oyo biso to ba voisin to na nini to vandi na poto et toujours bundela bato bana Congo. Mais il y a des gens oyo bazali mitema na bango ndako ezozika alingi kutu teke muto amona na pembeni po ezika kaka tina suka ndengwana po yazala gagner parce que na place okecha mutu. Voilà problème oyo pona nga na ndako ndezozika. Même la diaspora on a un problème trop sérieux et il faut to comme na tanya kolobela yango muto azana bisote c'est que azotala ndako ezozika na musika mais bakozala surpris ya komona ke moto wane ko bomama pe moto ande ko pelate parce que tozali na ba biloko tout ko sala ke moto wana epeli na ndako bomama bandi ko bomama ba trace na komi ko monana desive soki omoni na ba film totalaka ezali na ba film ezana ngo ba montage mais soki omoni batinda ka 10 commandos suicide et côté que ça la mission bana tinda ya 400,000 commandos te ezana tina parce que bana confiance ya 10 wana o bakei ko sala mission na ba réussir yango
ngana kata combat on a besoin ya ba 100 000 personnes na olinga mo soutien soki ndako ko bomama et bomama avec 100 personnes au conscience on est allé en place mais soki ndako ekolinga ezika na kolinga pe nzamba talisa 200 personnes ou bien 300 personnes oya mitema mabe bazalaki pembeni ke bachaki ata loboko na baona ndako te. Pourquoi? Tant que nous na mabele abwaki nous na mai abwaki tant ndako ekufa balobaki non biso to bomaki motende kopela na ndako tant aux ata nzambe na diaspora il y a des gens oyo baza ko bossa na kitwa na kati ya lit bazali lokola bandoki ya mikie oyo baya kopelisa moto place moto ya lakite pona ni na yebisaka bino kokenda papa Tshisekedi ezali suka ya makambo nyonso oyo bandai kolia na kimuyibi kosila poso ande opeso mbongo ande koke batanda ya kimuyibi ekangama opanda ko vande na bachat na ya tonga baninga 5 4 na beti bisolo ordona ndenga mabe ekokangama metangi kokangama eloko nyi ko arriver na miso bato malédiction nyonso oyo salaki pa ya muninga na yo kombo na yo bebisaki na makambasa rakite ekoliye la yo ya mo ba msusu bongo na diaspora awa azana na hernie na sima na ye ako ata ko lata mbati te fo na lata bakaputu la lokola batakala ba papa na biso ba papa Simon Kimbango ndanda ko lata po dobengo soki ndungu soki ni ko bima bango pona mutema mabe. Voilà pour na succès première intervention dans la DCV ngai ali selon ngai po yo pesi yango comme adage ngai na ko bimisela yango na ndenge ya réalité likambo mona. Il faut batante mabe bazala ba mona na pena clair pe bato bana kataliti ba mona na clair ni bakanisaki soki toye to ko libérer mboka ngo ndenge wana elelo ozo ba procha bate belé oyebi yango ya mama ko bomba te yango il fallait zala kaka boye biso to souffrir ensemble pour ba comprendre nani ozaki na kati ya combat pe nani na ta combattre mais akoyeba ngo décider tout ça la noter bien na tango passion to komi ya li tango oyo mutako ko supporter papa Tshisekedi te soki moni Cour suprême et lobby likambo et conclure mais bato bazo continuer ko soutenir mutu wana bato wana to betela maboko mais ningo bazaki na biso basala kiloko bazaki na biso balangage na mongo ekomi ya ko changer avec muki tozali na sincérité na amour à Congo tokoboma moto ya ndako ya Congo mais tolingi te infiltrer baya o bazako linga mutali boso abomi na mai batindiki na mai ni bakota bakeni bazika siki azokré ba trouble et boto décivé na zone simaloba et boto papa na biso Odon Pambo vraiment na intervention ya kitoko na lekina no epe mama na biso mise bolimbi siko pese maloba esika otozali koloba ndako ezali kopela moto biso ba congolais tokoki kosala nini toboma moto wana ou bien tokota na distraction soki tokoti na distraction ekopesa biso litomba ou bien ekopesa biso échec est-ce que ezali kosenga totinda moto akende kobomena biso moto ou bien biso moko ba congolais esengeli toboma moto eboto mama na biso na ebite mama na biso soko sali kolanda biso na Bokevi na banzi mama na biso eboto papa desfe eboto na bino nyonso eboto na balandi nyonso radio lisolo lelo papa Odo eboto na mama Nicolina papa Zambwana na mama ya biso eboto na yo papa desfe la mère Solange eboto na bino nyonso nakanisi papa desfe eloko ya moto ezopela na mboka ezaka likambo ya motema ya moto na moto papa Odo uti koloba wa akotisi yango penza simbi yango makasi yo intérêt na yo tango ndako ezozika eza wapi voisin intérêt na ye eza wapi mopaya pe intérêt na ye eza wapi mokolo ndako na kati ya ndako pe intérêt na ye eza wapi na yo mwana ndako ozalaki tokende kobeta mwa tour libanda okoyo kokuta ndako ezali kopela papa DSP na l'heure wana toza komona ba intérêt ya bato nyonso baza concerné oyo nyonso na ntangi wana bazali concerné bazali touché de près ou de loin voisin akolinga te moto ezwa ndako na ye akoyala mwa katini na ye pe ya mai
asalisa mwana na kati ya ndako akoluka pe aboma moto po akozika na kati ya ndako pe eziki azangi na ndako akoki pe kokufa na kati. Mopaya pe na kati wana ça dépend sikoyo mopaya wana toyebi motema na ye te akoluka ya kobomisa biso moto na sens nini po yazwa nini kuna na kati pona motema na ya boboto ya bolingo to ezali intérêt na yeka zo sepelo moni tango na poto to fetaka to sala ba feu d'artifice moto no satala ka zo sepela moto mo satala pe moto zo sepela pe ndingo na me moto na zo tumba bato eza ko boma ebomi ndako ebomi batabo moi ya zo sepela tali moto siko na koloba boy na ndenge ya moto zo pela mboka na biso Congo na kati ya Afrique ba mboka Afrique meto zo lobela lelo Congo mboka na biso Congo moto eza ko pela kati ya mboka na biso papa na nga DSV bato bazali concerné mitema na bango ezali kopalangana yo so mona moto na kati ya ndako nezo zika azoko koboma moto te pe azoko kobima te atala na libanda akene kozwa mai asopa azo sepela azo yeba te azo kufa na kati mingi baza kuna baza kokumisa situation ezoleka wana baza deja ya kozika bazo yeba même pas que bazika ndako ezika bazo ba venir pa ezokende te bayebisaki bango bobima bozuka mai boya kosopa te ngana ya kolemba mai yango nakende kozwa wapi boye na boye non azoyeba sens nini akobundela mboka na ye te atiki mboka eza kopela moto papa DSV mboka eza kopela moto na ndenge nyonso ndoki lisolo moko moto moko azoloba baye mboka ngo kutu bateka ngo bakabola mbongo na yebi te papa DSV moto na azali kofanda na diaspora na kati ya Congo soki azalaki na diaspora azali nazoyeba te sens ya likambo ya alobaki wana bateka mboka oui mboka tetekama nango te bateka mboka oui mais ayebaka bien ke ye akoganye eloko moko te na kati wana akoganye ndenge nini puisque bato wana bayebi même pas ye bapesa ye même pas droit ya vote bapesa ye eloko moko te bato baza kutu na kati ya Congo kuna mboka ezotekama bazwaka ata 1 kate 1 euro ya mboka mbongo ndenge ezotekama na ba richesse ya mboka ezokende na bapaya bazwaka yango même pas bamonaka yango te ye akanisi soki bateki mboka nde ya kozwa ata 1 euro ya pambolo non et vraiment yaki na sens te eloko ya alobaki voilà moto ya ndenge wana nde azotika moto mboka ezika moto ya bongo nde azotika mboka ezika alingi kobundela mboka na ye te na ndenge nyonso tu moto akoki kosala po abundela mboka na ye moto soki ezopela na kati ya mboka papa DSV bato bomaka mboka basalaka bayaka na mai te bokoya bokosala moto anga na action na ya kosala moso azobimisa biloko na ndako moso azosopa mai moso azobatela bato bazikaki azosalisa nanu mwa bango tout ça nyonso tout ça fait nombre na kati ya mosala moto akoki kosala na kati ya mboka na ye soki makambo eza kotambola te c'est ça le problème na kati ya mboka na biso makambo ezotambola te moto akotala na libanda alobi no moto yango elengi kitoko ya kotala surtout moto ya butu ya kitoko ya kotala na miso moto oyeba te ke moto wana ezoboma bato na kati kende kosalisa mboka Congo ezopela moto nyonso tu azali na ndenge na ya koki kobungisa koki kosala pote mboto wana ezika moto soko oza kotumba eza kozika yebaka esika moto ezowuta kosopa mai na milinga te luka moto tango mingi baza na diaspora eza ya moto nyonso tu nazotinda mbongo basala mwa baaction basala mwa bacommerce tout ça oui azosala mwa commerce kuna bato baza kuna tango loi oyo ya TVA ebimi papa na ngai Zambwana loi oyo ya TVA oyo ebimi na kata Congo papa na ngai nazokanisa ngo nazokwanza moto nazokomprendre kaka te likambo ezobanda wapi ezosukela wapi na TVA oyo mwa babato ya pasi baza kosala mwa mbongo na bango vivre batieli bango ba TVA est-ce que bango mayebi qu'est-ce que le TVA yo ko expliquer commerçant wana TVA c'est quoi et yo ko zo TVA on a likambo ya ndenge nini moto azobunda na vie na ye ne bandiliti na suka azokokisaka na wana et puis soki alingi alia bien na suka sanza fo mbongo euta na diaspora mais azosala mwa commerce azobunda mwa po akufa nzala totalement te moto aninga bake batie bafutaka ye TVA na commerçant na mosombi na nini nazo comprendre te
papa na nga zama tamso ko expliquer nga place wana pona comprendre eloko ko pena malamu te mais na ndenge na comprendre nazo mona ke bazako tia susu mafuta na kati ya moto essence na kati ya moto pela susu makasi alors na ba sens ya bongo Congolais face à l'effort eloko wana ezopelisa moto na kati ya Congo esila elongwa bongo mamininga pe ekosila nazo nsima loba biso mama mama mise na intervention kitoko na leki epende kuna ngai trésor mpwati na pesio maloba nde na kozonga pa ya mbuta zambwana Joachim. Oui, merci de la DSV. Bonsoir na balandino sa radio Lisolo. Papa DSV na c'est thème lelo. Pourquoi na c'est nango parce que ce qui est yebi parce que yende muto manager biso na beta c'était trop na likambo que Congolais à diaspora il faut abouler de retour au pays. Dans le bas yango ba combattant il faut ba que combat solo vite décisif sur le terrain et non na ba mabele ya libanda. Mais à chaque fois que nous avons le bango, l'intervention de nos amis ignorée, mais même les lots, le bêtise au thème, c'est comme si bandeko, nous sous, ignorer thème, on dit que le bango voisin, non, nous avons aussi caché yo, que tu as le thème à la voisin P. Tu as besoin de solo à voisin P. Nous avons un voisin est ennemi, même malgré une européenne les amis, tu as dit que toujours, espion bazali, bazal sur la voisin na bangote. Il faut tout faire la mise sur biso ba Congolais to comprendre vraiment en 2012 que nous tous on a déjà plus de 5-10 ans de banda en tout cas sur le Congo sur les combattants sur les prêts à retirer makamno en jeu pour la Congo et quand je dis makam je parle pas de 50 €, 100 € de cotisation que tu as bien makam vient en jeu pour la Congo il faut qu'on réfléchisse comment causer dans la Congo parce que papa Zambo na tso le ba le bien. Mais moi, quelque part, je ne suis pas d'accord. Parce que tous les élections, pour te comprendre qu'il faut toujours dans la Congo. Du moins, on a un niveau étudié, mais depuis Kala, nous avons le banc et puis nous avons boulé qu'il faut que nous dans la Congo pour nous ça quelque chose. Exactement, vous avez l'élection pour un motif que nous, Anya Bazo Kangaba. Pour Anya les Alaba Nakala, les Bazo. Et puis dans le banc à plusieurs reprises que les combattants tout ça l'attention YouTube on est dans la langue mais comme à peine on est comme motif ya bato misusu pour ba kosa que nga moyena que na Congo ezate parce que na bimaki na marche parce que na sala émission bo nga na le banc à plusieurs reprises parce que les bato misusu ba bani ba politique na 2011 malgré ça on a 40 à 50 ans mais ba bani ba politique siko. Et c'est ça le mal congolais. Parce que tout l'amour qui n'a retard. Mais vaut mieux tard que jamais. Et ça se appelle. Comme d'habitude, les Congolais, tous idéologie, tous se sensibiliser. Et le but est de faire un groupe, comme ça, tous même 100 groupes différents. Où les Congolais ont la place, la couche, mon qui n'est battu. Ou bien mon qui n'est pas mon qui n'est sauté. Et puis c'est le temps pour penser, il faut qu'on ait un Congo. La papa Zamwa na lobi batamaye na Congo baza te bazali et belé kolega kutu na libanda mais baza tellement baza bango moko baza mon monopole ya kimayele baza corrompu et c'est ça mais surtout que est belé que to vanya na biso nyonso au moins il y a comme une concurrence kimayele même bata gouvernement ba comme na difficulté à retrier et puis même la place à bouler comme que non concurrence tout ça m'a bien politique. Maintenant, tout ce qui est là dans le terrain, tout ce qui est là dans le champ de tir, donc à table de foutre un néné au bout de l'horaire. Vous comprenez? Les affaires de la biso, tout ce qui est terrain, on est aligné trop pour la fière de l'île où ils ont été. Et comment on vend ça du 20 ans en France? Ah, on a français. On vend 20 ans en Allemagne, on a allemand. Ma casse dans la marche, dans la émission. Il faut que sur le terrain. Tout ce qui va voyager va 2 semaines, ok, ça va staff, c'est le moment, le petit boulot,
côté na avion mati OK pendant 6 mois 7 mois na Congo na loba ki on lutte que la langue est populaire et puis faut planifier à long terme exactement lobby to gagner to gagner dans 2 ans to banane lelo do bande ko besoin déjà ta ko kena Congo exactement faut que ta na njili ta boti na ba vanti wana kutu na poto ba baje illégal et pour na kota Congo bombo ko ça qui passe Congo ko ta par 1000 2000 façon sur le lingi alors les amis de la motivation tout le monde appelle en diaspora que vraiment voilà pour ça changement veut dire il faut tout que les cours tout tambola na ba combattant IDPS na zo ici na loba eboto papa na biso toleki epai ya mbuta zambwana oyo tobandaki na ye tokende na ye pamba te na ngonga ya 21h nde mama na biso igetsa koya kopasola mpoke eboto ndeko na ngai na landi bino nyonso kuna d'abord nga nalobaki teke na Congo bato mayele bazali te parce que bakisimbi nyonso bazali na libanda soko tuni bango basiance nyonso bakei kosala babandaki bahumanité wapi na Congo bamath physique balittérature banini tout ça bayekolango wapi kaka na bamboka na biso te elingi eloba ete olingi maki yeba kobatela pe soso c'est tout ce que je voulais dire elingi eloba ete soki tozali na bato mayele na Congo toyeba pe kobatela ba système ya éducation nationale oyo ezali ko exister na pays wana. Voilà tout ce que je cherchais à dire par là. Donc correction ya munene de konangai pour kisala yango bato mayele partout au monde bazali mais bato bazali lokola maki olinko lia maki yeba kobatela soso bato mayele bakozanga te na mokili na bakwen nyonso na ba village nyonso tout comme moi c'est kitoko azalaka na village nyonso c'est que soka yo oteta ye po badona ye nyonso babote na ye nyonso eko kotetuka eko kobima. Donc c'est là que je voulais dire que na Congo système ya éducation na biso na ba campus na biso et croisé recommandation universelle ya UNESCO te. Donc c'est à moi de le dire aux professeurs na campus aya na ye ngana za ba camarades belé baza ba professeur na campus na linko tangle ba kobo na bango te. Pourquoi? Parce que c'est pour un système de syllabus. Vous avez un syllabus à $20. Il y a un prépo par exemple, 1000 étudiants, 1000 fois $20. C'est $20 000 un professeur qui te gagnera. Voilà pourquoi ils s'en foutent du salaire. Parce que les livres au Calais, on a syllabus. Pour vous dire la vérité, on a système universitaire en Allemagne, en États-Unis. Aucun jour, on a tiré comme syllabus, on a tiré comme même syllabus. Comme syllabus, on a eu que l'on a Congo. Sauf que mon toya a corrigé ce qui vraiment aux amours à Washington, autant en États-Unis. Il y a qu'à tout être dans la mission universitaire, on a Kendaki, au professeur, on a appelé ça qui est syllabus pour dire que le semestre, on a besoin d'un syllabus. Donc venez ici, moi je t'attends. Ceux qui peuvent vendre en États-Unis, à Bongo. Yebinga ito lingoya ko contredire makamyo na BBC awa concernant peut perdre na année pour dire que awa pe na États-Unis za boy na boy je vais te contredire parce que ngai awa na États-Unis année na oyo comparer on a FBI ou bien CIA. C'est à moi de te dire que okotika la ka jamais kokuta na bureau ya FBI to CIA na États-Unis aussi longtemps que ozalo na makambo na bakote même si obuka ka mibeko okosuka noka na la police soko okosuka na la police te ça mke pardon. Merci. Nabanzi ebandeko tozali kokoba se kokoba to kende nano esika o tozali koloba tem na biso ndako ezali kozika ndeko nanga congolais yo olobi nini par na yo olobi nini ndeko nanga congolais ndako ezali kozika tokende na distraction tokende na mafinga ou bien tokende na solution toluka solution toboma moto wana oyo ezali ko zikisa ndako yango tozali ko senga nanya ko boma ndako wana ba misusu balobi ba soda toluka ba soda opération futa soda soda nini okofuta e mosusu alobi oh non toluka basali na nzambe mosusu alobi oh non biso tosali groupe na biso est-ce que tolanda ba groupe wana ou bien yo moko ilfozwa responsabilité na yo nakozonga lisusu pa mbuta na biso zambwa na Joachim soki ozali wana peso maloba poto kende pa pasteur Daniel
na banzi tokokende na lombango eboto ndeko na DC bolimbisi nazalaki na mwa emergence moka moke fa na résoudre pour nazongela bandeko alors nazakolo ba ane po bandeko oyo bovana na États-Unis place ba biloko ba intelligence président bien développé na ba système ba soviétique kuna tout ça bokomona ete ba misala oyo bato ba wiko buka mibeko na mboka ba wiko sana ba problème ndenge na ndenge makambo esuka kana na tribunal na parquet jamais vous le voyez mutu vraiment na États-Unis asuki na CIA ou bien comme na FBI qui est comparaison na ANR na biso elingelo ba ete moto oyo za kozika na konga na bandi émission na ngana ko condamner PPRD na ko condamner ANR ba baza ko bloquer ba kisimbi na biso ya libanda bazonga na pays moko akwa ko bimisa likambo o na lobby asoki akozala akota awa aya ko pesa na preuve du contraire parce que ANR ba fonctionner nyonso il faut ezala réduire yango bayeba un peu ete ANR eza ko pesa mbongo ya kosakana te na cadre ya consommation inutile na gouvernement congolais ba mission de voyage na bango wakende awa bazonga awa bakotsaka mbongo te babimisaka mbongo bazanetaka armée na police na armée partout monde na éducation ekotisaka mbongo te mais ebimisaka mbongo alors institution la plus large na Congo pour le moment c'est l'ANR ango tellement que ba commis trop large baza partout ba mbongo ezali ba voyager ba yatina poto awo ya kotsaka ba poisson kokende awa bongo nyonso Congo ke na ANR pendant que cette institution ne produit même pas mais comme institution moko même tayiba ki soso na yo kende ko funde na ANR même tanyata ki maki na balabala kende ko funde na ANR comme unique entreprise to comme na ngodo soso comme ça na Congo kende na ANR alors ye ko la ko bonga ba tuna ko tia ba poisson tu deviens membre ya ANR ya ngom tu vas kotumba moto na Congo parce que na kata ANR ngope batongo pe ne sont même pas formés na criminel na ba bloc la criminologie baza bato moko ekomi ya même sous Botswana ika makangu mwasi boye ba constitue la liste na kombo moko boye et puis tous ces dangers là bas na diaspora bazo mona ngo c'est l'une des raisons où ANR ekomi na balabala na biso neti nguba ANR ekomi unique travail place nyonso za okende ANR makamyo sa balabala ANR alors ya mtu za usaki soki to ko détruire parce que toujours ka to boma moto na pays poto boma moto na pays il faut to boma place pe moto za ko bimela moto ba boma ngana moto te moto pe il faut ko tumba pe moto le susu na place moto za liko zikira pour sauver zone B na yebisa bino de le départ était arsenal ezali science na université biso za na Congo te batu bazali ba yebi ke faut ko tumba pe moto pour sauver pe moto le susu na côté des gars munene e ko salemela wana ANR PPRD baza pe entreprise moko si bien que c'est un parti politique mais ça sous parti politique te ANR na PPRD bazo travailler ensemble tous ces membres ba PPRD yo pesa nga kombo nyonso mutu nyonso PPRD na ko yebiso ke azali tige ya alimentaire place bata PPRD bazali batija almet yebisa gouverneur nyonso na région nyonso c'est un membre qui appuie le PPRD même si bako kosa na ba sous parti politique ya lokuta ba créer mais ce sont des partis politiques satellites kaka na PPRD bango bataza kotumaka moto okene kozala gouverneur oyebino ke assemblée provinciale batelemene likambo tel baboyi mais parce que yo gouverneur ango oza correlié avec le PPRD ndimakaka salaka ba makambo bana ya poto bana diaspora bana libanda tamba zo mona ngo moyen ba kota na mozindo ezali te pourquoi parce que place wana de turbulence ezali na bato bazali kotumbaka zamba na biso ya Congo donc PPRD en soi ezali sous parti politique te mais ekomi pesa nga kombo mutu nyonso oyebi ya PPRD ezala ngoyi mulumba na koyebisa yo degani nango moto ni nango asa kotumba na balabala na biso na ba cité na biso une personne qui n'a pas honte ya ko favoriser batu ya PPRD suki ba satellite na bango pour ba continuer ko sala coalition ya parti politique te mais ya comment brûler le Congo yebisa nga ba Francis Kalombo ce sont des gens de PPRD na ko yebiso comment ils se permettent ya ko ya ko zo ba machette un honorable ko no zo machette ba minuji ko pesa na batu to baya babo na population oyo population ko vota ka yo poza na place wana ozaleli na na muta PPRD donc pona ngai révélation zo ko pesa no ba na Congo boke na bino gauche te bozo na droite te ba sola l'autre zo ba moto zali ko zika na ndako to luka d'abord sur sa moto zo uta wapi to luka nana wasimbi aliment na maboko mutango zali rien d'autre que muta PPRD na muta ANR donc soko za na cousin frère tatale kinde ko sala kana ANR bengaye bilanga ya makila
ozali Judas Iscariote ya Congo. Soko yebi pe mutu asalaka na PPRD aza part ya parti politique ya PPRD benga ye mutu ya makila bilanga ya makila. Na pesi bino exemple bien kende na Katanga place production ya mbongo mboka na pseko taka qui est là le gouverneur ministre Katumbe na Bakiyungu batu basali PPRD bango batu basako permettre kota na yo yiba na yo exploiter nos mines tika na yo abandonner nos mines. Ce sont ces gens-là batu PPRD. Quel moto suboza kolunga toyeba ezo uta wapi ba mine abandonné ezali wana nana waza en charge toyebi bango moto na moto nana wazo kimsa babima na pays bango na bango ANR PPRD. Tout ce qui se passe au Congo place nyoso moto za kozikela ok les gauche ozo na droite soki komba PPRD bimiwana te komba ANR bimiwana. À vous l'entendre kona ngai. Merci Mbuta Zambwana Joachim nakoleka na lombango et père pasteur Daniel Mopeke toyoka intervention na yo eboto DSV nzama pambola bandeko nyonso baza na conférence pe bandeko nyonso bazolanda mission à lelo. Vraiment na moni thème moto ndako eza kotumbama ndenge toroboma moto. Vraiment problème ezali ndenge na otolanda Mbuta Zambwana alobi bilo mo eza très important. Soki tolobi kaka pampa intel mutazoboma eza na ntina moko te. Source ya maladi ya Congo to moto eza kotumbama na kati ya Congo eutaki nanu epai ya biso bakongolais te euti nanu libanda. Euti libanda bato ya libanda baobserve biso. Omoni DSV so ozobeta bale na kati ya terrain basporter batalaka babi place oyo afalaka kati ya place fala sala boye. Ozomona moto aza na kati ya boîte ameyebaka te danger nini aza nango me moto libanda moto azomona danger na yo. Biso bato libanda bavandaki na biso ntango molai baétudie biso bato ka barwandais baougandais communauté internationale donc le roi babelge baaméricain bayebi biso bacongolais très bien ndenge tozalaka. Alors babi ndenge tokoki kopelisa moto na kati esika wana kokwea ya Congo to kotumbama Congo eza bâton magique te kelikama mokolo moko eza etide ya ntango molai peut-être ezwaki 20 ans bazoyekola biso ozoyeba te ntango baye bakangi babi tokosala boye et après bayo comprendre que vous tokokotela na boye bakoti nyonso tu bakangaki basala ekomisi bango mpenza na objectif na bango donc barwandais baatteindre objectif na bango na Congo. Pourquoi? Parce que bayeba ke Congolais aza mutu alingi eloko nini il faut memele eloko ya lingi pose na facilité. Alors memele biso biloko tolingaka eza nini Congolais entre ye na bango bayokanaka te. Congolais aza wana soki étranger aza wana ndeko ne Congolais aza wana Congolais alingaka étranger beaucoup plus ke ndeko na ye wanga na vana na Congolais belo mona ayebani kaka na Togolais moko to na Zambien moko Congolais to mona aza na vrai master akomi kuti kobude muninga ne Congolais onga master na ngaza Togolais nga master et pas Congolais eza complexe moko boye ba misubi so de balaka ba Rwandais ba Rwandais plutôt okanga mosi nga za Rwandais dernier des momies bolimbisa na terme donc eloba makurama na momi moko Rwandais donc tout ça ba sera Mobutu na Zaire wana. Donc Congolais alingaka toujours ko lule loko ya mupaya. Alors tellement ba pa ba étudier biso to lingana te biso na biso to mona rappel ya biso moko est importante ba bi bon to ke na ba na rythme on a poto zo bango très bien. Ozomona ne mutazama na oto lobana na zo appuyer pour na lobake mutu nyonso to na Congo o ya simbi alimeti azaka mutu peut perdre. Mais ba peut perdre donc ce sont des Congolais. Donc tala ngana le belo comme DSV papa Zambwana ba maman so baza mama misé tout ça ba bazalia. Est-ce que biso to ko yeba vraiment que Kabila oyo kanamba baza mwana ya Laurent Désiré Kabila te. Biso to ko yeba ngo koleka Mende koleka nani papa Ginzenga koleka nani Boshab biso za ba politicien te. To travailler na kata gouvernement te mais ndeni biso to yebi ke kanamba za mwana ya Laurent Désiré te mais bango ba yebi yango te bozo na ta quotidien question ana bango ba to travailler na gouvernement na politique bazo confirmer que mwana ana za mwana ya Laurent Désiré mais biso ba civil simple to boyi kondima pe to za sirke o biso to zo lobeza ya solo ke aza mwana na yete ozo mona de place malade ya congolaise
Donc bato ba simbi pouvoir o baza kuna likolo bazali bayebi ba secret mo wabi ke malgré za bongo te to kangia ngo ko tika la bongo pour na intérêt personnel na biso. Et ça ba tidia biso a comprendre malade na biso to belaka nini baye na biso na baye na rythme na biso to linga ko bina ba meme biso kana rythme wana yo to kende modelo na to landa nani oyo pacho panda na télévision na RTNC tamara mpacho panda zolo ba un député o asala ga loi mboka azolo ba ke ceux qui Rwanda eza ko sala ezo ko exploiter matière ya Congo ba exportateur na bango eza banaliza Union européenne mais bino bobetanga pacho panda po bonzwani et au changer nini bokendo menacer Union européenne za wana sima. Est-ce que raisonner na yolo kwa modèle wana un député sala ga loi ya mboka donc biso to tika na biso ko menacer ba congolais au baza ba ignorant to qui menacer Union européenne mais Rwanda zo de matière wana na Congo osoma la problème toza nango donc toza la difficulté moko il faut le kwa liboso to déstabiliser nanu Kanambe ceux qui déstabiliser Kanambe Bible lobby berger ceux qui a frappé ba brebis ba ozala éparpillé donc bango baza ba brebis ya Kanambe il faut tout déstabiliser berger na bango Kanambe et après bango nyonso tout pouvoir na bango force na bango kosila donc force na bango kosila moto kokufa na kati ya mboka mais na minute to Kanambe azawana moto bando continuer ka kopela et puis ce peut luki que tout négocier tout d'abord na mboka to yoka na po moto kufa c'est à ce moment là to komi ba vrai bateau bina que malheur na biso kosila ka lisute donc Kanambe to ko négocier na été ba mende to ko négocier na bango parce que baza ba ignorant ba yebi vérité mais ba sali semblant ngala to boya kondima ke Laurent Désiré Kabila abotaka bana misatu na vie na ye aboti Kanambe aboti Jeannette aboti Zoé ngana boya kondima ngo mais Francis Kalombo ndimaka ngo menda ndimaka ngo nani batu nyuso baza na ba Ginzenga tata Ginzenga mubanga kala aiba histoire bien ya mboka nazo ndimake mwana ana za mwana Laurent Désiré Kabila pe aza congolais alors to moto ekufa ndengeni moyen moto ekufa ezate parce que les vrais politiciens au bayebi vérité basali bazo ko ignorer bazo sala semblant biso ba peuple où tu travailles ni ngala tika oza jamais soldat jamais kutu bourgmestre jamais kutu député mais na yebi ke Laurent Désiré azalaka polygame et puis abotaka banebele Jeannette Kabila kufi batu nyonso na Congo bayebi on kazali mwana Laurent Désiré Kabila tout tali ba image na internet ya ke tant bazo ba lycée babi ke Jeannette Kabila la fille de Laurent Désiré Kabila mais ba congolais ba boyi kaka ko bimisa vérité wana vrai na gouvernement ke bato gouvernement ba ke oui oya kufi za mwana Laurent Désiré bon siko to sala ni bato baza corrompu so travailler na mutu aza corrompu DSB eza lokola o travailler na ndoki bozo sekana ye bozo le mena motema zo calculer makambo mosusu bato lokola ba papa Fumwalongo oyo kimbangiste tata wana pena na honneur ya église kimbangiste o na ba mindele ba yebi ke Simon Kimbangu il était prophète tata wana zo ndimake bato ba voter na bango Kanambe muta modèle wana za corrompu oyo kuta vivre ata même pas na besoin ya 1 million de dollars parce que aza bien tata wana kimbangiste pesa ko le église na biso nyonso tout tata wana za corrompu bato lokola banani bangoyi mulunda corrompu bato lokola kyungu aza kutu vrende kwa mulubakati a vrende ko ya Laurent Désiré Kabila mais azo yeba ke mwana na za mwana na bango te andimika za mwana na bango que voulez-vous oui par moi de ce surtout sur la radio on dirait toujours se plaira ko la radio mais c'est choquant sur aux vendre au saleti de réaliser makamoto ya na Congo et ça choque ya makasi et ça vrai choc ndenge ko to loba awa Francis Kalombo a su armer bateau na ba machette na ba makambo belé ba bongo ba ndeko na bango ba congolais pona intérêt ya un Rwanda za na pouvoir mais moto wana kufa koma biso toza déterminé ceux qui mutwana longo na bokonzi te tozalaka ba fou totikala ba voyou ya libela jusqu'à ce que mutwana longo na bokonzi biso tukoto comme ba homme civilisé et boto na zongi maloba et boto papa na biso toleki na lombango et pa ya mama na biso mise to pesi maloba nde to kokende pa ya trésor mpwati
Naebite mama na biso mise soki akangi micro azali kolanda biso te. Nazo kabino na kangaki micro ya solo ya ramatan kozongela micro papa Desfeli Mbisa. Bon me kana kokoba parce que ti sikona na zuma loba koloba te ya bolimbisa. Merci toleki epa papa na biso trésor mpwati nde tozongi epa Odo Mpambo. Ouais, merci papa Desfeli. Maintenant baksabi. Et moi, va pouvoir se pour la déstabiliser en haut. Il faut qu'on approche en haut. Il faut qu'on infiltre en haut. Et on a mis beaucoup de choses dans le affronter en haut. Le problème est que biso to ni toujours message causé la que battu sur basa la biso musala. Na yoka na ba manifestation mususu ba maman mususu na ba papa mususu ba zo senga ke. Est-ce que ça va ndi bwana bo ka bango basala ba bomba ke non quand même. Bino mama ba Afghanistan ba Palestine bo na bunda mais comment vous savez ba tout suba ya bunda bino kozo ya bino de la minute oyo muto omonia ba tebele ba vana na ba poto ba na 30 ans na bana 20 boy na sala boy mais ali son en tout cas jusqu'à présent peut-être vous avez beaucoup mais il faut nous comme son il faut bo ba nous kosa kutu faut vendre 40 ans ba nous kosa na sali 6 ans place en parce que ça sur le coup muté et on va dans la mort à bateau accroché biso no stoye bi ke balinga biso te to bango chaque jour bango ba zo ba bango ke balinga biso te mais biso no tout monde le coup muté on se cramponna par force le moka ya bateau et comment le coup mu pas congolais alors les années moment vraiment l'ancien ba neko ça blague te mais quand tu le baquet ils va passer mon ba oui ça fait mal parce que ça va tout ce que ba koli ba côté ça la biso passer que va passer tout le monde les a responsable les a vieux ba les gars ni bosso parce que rien foutu ba mi pesa na ba ramna ba moko ba éthique na ba moko ba ambiance na ba moko ba cop na ba moko et le résultat des années nous sommes là bana ni ke ba ga ebundela bino boni ko na bana ya mike ya ba 6 ans na ba marche parce que bino vous avez incapable ya obunda contre police ya poto soit disant banga ba plate no ba social ba zone na ba Afrique c'est ça la lâcheté. Mais comment tout le monde a géré les lots bah baby ça mort na bango ça qui pour la injustice seul quand pays peuple ni na wonga que bamba na traiter menga mais biso to vandi to kani maboro to croiser to zotala to zela baninga basala et puis dans le marché non c'est pas la peine ya ko sailler et autant mieux que ça la lisanga na bandi ba africain parce que bah cause maramisa na Congo et c'est partout dans toute l'Afrique. Problème est que Côte d'Ivoire, biso ba Congolais tout ça là tout quand même maboko. Non tu vas ndeko ba to ba non on fait pas la fête quand ça bouge chez les voisins. Tant on va y voir la zone qui problème. Ba Congolais tout ça là tout ta là qui ba mon carabo tout ça là ba commentaire tout ça là. Mais tout ça qui biso terre, mais lelo et jibiso. Tu peux besoin de toucher ba tout sous. Non, c'est le moment vraiment la zone ba tout va nous penser bien. Tout penser en arrière, tout en arrière, ni salement qui côté ni tout bon ça. Et moi je crois que dans chaque tête à Congolais, moi qu'on a manqué, oh la ligne à Congo, tu es obligé de nous sauter. Oh la ligne Congo changer, il faut penser qu'il faut porter Pierre. Et Pierre, on a, je crois que le banana par le retour au Bercail. C'est vrai qu'il va tomber ici, va baby ici, va Congo, moi je vais zone sur ça, t'es l'aéroport Angeli, va liste des alliés. Mais ils ont mis bâtonnier sauter. Limité que dans la liste il y a plus de 2 millions de personnes. Or, sur les autres zones, il y a 2 milliards de personnes à Kinshasa. Tout ça, le travail qui toque d'ici été, ma mouvement marche chaque jour, journée morte, tout ça, et puis nous s'infiltrer, c'est comme ça. Mais surtout, oh, zone ça en Rwanda, oh boy, c'est il y a élection. Bansu ba médaille ba champagne mais na éviter ba champagne ba médaille qui na buzoba ou ba médaille qui na kimayele bandeko ba médaille ba champagne ba pesa la réponse de médaille champagne na tina nini est-ce que vous comprenez cette situation tout ça non comment ça pour plonger dans chaos et puis ils ont continuer pour plonger alors ceux qui te se ressaisir que to bando beta masolo ya kati ya ba YouTube te ya ba radio te mais to kutana même na Facebook de solo ni beaucoup de place mon na quelle sans caméra au bon na kuzu tout ba ça va plan allez maman ça client merci papa Nabiso en tout cas il faut changer que merci papa merci papa Nabiso to l'équipe papa Nabiso Odo Mpambo to pesi maloba nde to sukisi na mbuta zambwana
Merci décidé naoki mpoke bande ko tuba panzi na lo baboy mais nina de partager la vie à Batumsu parce que ngana na ki pa na pesi mpoke na robaki yango na ndenge ya adage ndenge pesa ki proverbe wana ya ndako eziki omoni ke na kati yango to na musha toujours baza ko se retrouver na kati bato oyo bazoteka bato bazolinga profit ya bango na bango tout ça boyina. Oui, mon frère Poiti a autour de l'eau important, mais nous des enfants n'a pas besoin de l'eau important parce que il n'y a pas de l'eau plus important. Et le moment où il n'y a pas besoin de l'eau qui a na 4 élections. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Tant que Batouana, bakotika la kaka kozalaka wana, bokutokozaka na moyen ko infiltrer bangote parce que bango bayebi ba congolais oyo baza ko fréquenter yo o wana yeba na mususu et fuite nango ekosuka kaka ebima siko yango moni nali na pele côté ya kosangana na groupe bokei ko bunda na yebisa ba bino mo mususu na baka mukolo ba combattant ba kozana représentant moko oyo bango comme chef esili bokoyo kasanga malobaka yango ana refisa belo kwa parce que nayebi congolais ninga vivre ni dépendre na yo ndeko bundela kongo na ndenge ya bien souvent ba idée na yo nika ko salela yango oye ba neno ko komisa na suka mais il faut ça collectif to linga te trahison et ça parce que le cœur de l'homme jamais ko sonder yango jusqu'à na profondeur nango ce qui nous a embêté mais on a solo bake na zamete ko na suka ya lo bake na ba idée no se pesa na ba idée se pesa mi ana na monsieur ali bien côté sur la situation qui année les ali boy côté sur la situation tala o ya pesa boy ba Francis Kalombo baza ko bimina na ba biloko ba tuka ko ba député kaka mususu bomba bana poto wa pacho pani nilo akimda MLC boy bien yo mais ngana ba image ya RTNC ate ko ndima na ekabila kanambe kana she bozumo ba biloko ba ndenge za ba trahison moko bato bokana kite ya mutanga na pete ki intervention na ba ki on a ndenga porte même na poto même na kin ils ont ba musha o ina il faut na batali boto to ni zali bato mutu tout azosala lokola neti azana bino neti bato ko eliminer bango wana tant que eliminer bango basili nde tokokoma na niveau ya kokota sans que trahison ezala sans que fuite moko ezala soki te décider bosala likambo lelo na ntongo na 8h juste na 8h2 sangwana ebimi mpe bakangeli bakomi lokola bambwa yango nga mipesaka te na mutu nyonso ou bien dans la confiance il y a mutu mususu te lokola na samai abimaka te mpe abimaka na tosa ye non il y aura un été mais soit bakoya bakeka prudence moko po soki ndimeli akokanga bino meme 3000 4000 ake kobomisa bino na libulu moko boye tala na kosusu eloko chef à guerre soki abi asacrifie basoldat eza facile mpona ye akozwa bino alobi na bino d'accord bokende place tel botake wana mais quand yo okoma place wana omona ya pesi plan na bino kasi bokendela yango akobomela bino je pense que na suki wana yango il faut merci. Merci. Nabanzi Mbuta Zambwana topesi vraiment 2 minutes zala mukuse mpamba te topesa mama na biso igeti antenne. Merci. Merci. Bokondi misaka na kosala 2 minutes ou 3 mais na okele mwa mbangu poto yeba ete touti na image munene concernant Congo comment tokoyeba place ni moto ezali kozikira na comment solution ekoyela mais ngai na moni ngo lokola tokendaki un peu na ba mélange hétérogène na homogène o ezali ke mai par exemple na pétrole soki sangani po yeba vraiment ko dissocier yango il faut que ça la chimie ya kotokisa yango électrolyse ba hydrogène et pumbwe et puis poids etika ina sende o ko séparer yango c'est très difficile mais situation Congo est presque hétérogène netika ka okopino ko sangisa ba deso na nguba ya possibilité que facilement ko dissocier yango donc il n'est pas encore tard mais pour le moment séparation entre kobongisa Congo na moto ezali kozika na bandaki yango pe na sukisi nango pour dire que PPRD na ANR bazali cause principale ya moto ezali kozika na Congo mais quelle est la solution? La solution que moi je sais est mi balé. Il y a liboso na landaki interview ya sœur na biso mama Justine Kasavubu mwana ya papa Kasavubu na ya Mandela. Justine Kasavubu eloko alobaki eza boye alobaki en tout cas je sais qu'il y a des désordres au Congo na ba angle nyonso mais toza obligé to kende pe na ba secteur nyonso oyo ezali ko sala ete présence na biso qui est parti politique na za kolobela
et que photo dans la présent poto que nous tient calme na difficulté na ba progrès na bango et continuité et ngelo ba été quand nous avons la députation nationale provinciale ba sénat baza ko ya ba bourgmestre na ba gouverneur il faut kaka to continuer ko participer na ba biloko boye pour nombre ya bato ba ko tia kaka na PPRD na kaka na gouvernement congolais et bana komona na présence na Congo mais surtout tikile ba occuper ba secteur nyonso ndenge baza ko sala ka yango sasa ipi moto oyo ekoya ya trop parce que PPRD ce n'est rien d'autre que force ya Kabila et za parti politique mais ezali sorte ya diabolisation moko boye ezana sima PPRD na aner oya suka Mandela alobaki ete soko lingi kosala pena ennemi na yo travailler pena ennemi na yo et puis na suka le même ennemi na yo ou bien akomi associé na yo aussi longtemps que bata PPRD oyo bazo renforcer Kabila bana mboka bazali pena kati oyo bakoyi pe kozala na souci ya mboka ya toujours moyen to récupérer bana ya Congo oyo baza ko travailler na gouvernement oyo ya kindoki ya Kabila poto yebisa bango pe koma mboka ezali kozika d'un moment à l'autre bakoyeba na bango ete Congo ezape mboka na bango ya toujours moyen bako changer pe angle de vecteur que bango mo ba pompe ennemi pe kaka ya buto baza ko kumsaka wana mais surtout kozala mosika ya kuataka bango na ko promettre bango mabe et kozala difficile pour likamo Mandela alobaki ya sagesse et quoi kozwa place donc conclusion nanga eza ya Mandela toza obligé toyeba ete toza na ba ennemi baza ko tumbaka pays aussi longtemps que baza bana ya mboka to travailler na bango et na suka ba komba associé na biso et so ba komba associé na biso to tikeli oyo nkole so lobaki te botika ba ange luba ya ko kabola entre livre na la bonne herbe donc to ko dissocier bango bien après mais en attendant pour le moment accès na biso na Congo ko travailler na bato oyo et comme très capital et puis bambule za koya bon to bana ko bloquer bango ko bana ko pupula bango ko éliminer bango c'est comme ça que Congo e ko zongela na place to lingeli ezalela Mutemiyalo Joko kuma bui papa mwana tika Yomoko yebi muvumana ngai Dangu na jalaka Tika baseka na bango likamute Atandele nzamba koyukila ngamawa Lokola pena kutani na mbuta makiesha na kulingasa lishangai Na kukuma be mutu Yeye mokilingele Yeye mokilingele Tambula malembe na mokilio Tambula malembe mama Tambula malembe na mokilio Tambula malembe mama Tambula malembe na kati ya mokili Tambula malembe na États-Unis na Caroline du Nord Tambula malembe mama Tambula malembe na mokilio Bongo love palado Tabela ngambongwe mama Sakina kosenga yo nzala mingi Nzalele kinga yo bandekwe Sakina kosenga yo nzala mingi Nzalele kinga yo bandekwe Nazalaka na bana lukula yo Basila na kokufa mama Nabutaka bane Vraiment ezali bongo mpona kosepelisa famille Kipioka tobosani te bongo mama na biso Nicole Kipioka pe lisusu tozali kosepelisa bongo famille ya président Jean-Pierre Kamba mwana mibale akufanga abaluka na bwatu talafika mwana misato akufanga tobosani te futur président ya communauté congolaise oyo ezali bongo Justin Mabendo nso bozali mpona kosepelisa yo elongo na molongali na yo mama Kristo Shai Mungani kisi ya domination oyo ya mine ya ndu Zefi Kimpuni kisi ya domination babalulaka yena mibali bandekwe ikunya ya baninga pe bapoison topesi merci mingi na ndeko na biso azali na régie bongo tolobi bongo Zefi Kimpuni oyo azali kotiela biso